Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnaques musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarula no politique na obeta c'était la politique boya ebele yasika tout le monde ni ciao. Bonjour à tous et à toutes, ça dépend de Herbozo na d'habitude on dirait qu'il y a Tindika Tindika télévision wana bozo mona toza na OGFREM sika bakangi déjà OGFREM. Donc oh ekoti mwa mbutu bomoni ba OGFREM musu ba musu seza na Lubumbashi eza grevé ba eza ba parti par na ba province musu eza grevé ba tu ba sepelité pourquoi bakangi DG mutema mabe yango eza ya nini bozo mona nde toza na OGFREM awa eza na ville koto ifasik ba ndeko basili ko déclarer pe ba travailler musu ba lobby bazwa ba prime na bango normal après ça bango mbongo na bango normal mais bango ekoti mutema mabe pourquoi babi baza na posa ba libérer DG na bango ya OGFREM bolanda na bilili ya Tindika Tindika télévision boza suite ya makambo. Vous savez comment elle vendait ça? Elle divisait par 4. Chacun prend un petit morceau là. Et à crédit. En ce moment-là, la personne qui prend, il appelle la maison. Maman, nazui car ya ce soir, lamba déjà foufou. Tozo quitte. C'était très difficile. On a passé de moments difficiles. Nous avions notre collègue qui est retraité aujourd'hui, M. Lokofo. Mes chers amis, acceptez que je vous dise certaines vérités. Moi, j'aime qu'on les dise comme ça parce que quand vous n'avez pas encore vécu la souffrance que nous avons vécue, vous ne saurez pas. Chez nous, dans ma langue, on dit la maladie sur le corps de quelqu'un, c'est comme l'autre côté de la rive. Vous ne saurez pas qu'est-ce qu'il ressent. Monsieur Lokofo. Tous les hommes avaient maigri. La ceinture avait fait un tour complet. Il restait que la ceinture fasse un deuxième tour. Mais c'est Lokofo. Il peut être ici, il va témoigner. Sa femme l'a fui au lit. Il a dit à son mari que tu avais le sida. Et pourtant, ce n'était pas le sida, c'était la souffrance. Il n'y avait pas de salaire qui se payait régulièrement comme aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas accepter que ces choses-là nous arrivent aujourd'hui. Refusons ça. On s'est battu. On s'est sacrifié. On ne nous payait pas de gratification à cette époque-là. Nous avons sacrifié nos gratifications parce que c'était difficile de le payer. On a sacrifié nos salaires. On avait revu les salaires à la baisse pour que l'OGFREM soit ce qu'il est aujourd'hui. Alors ne piétinez pas sur nos sacrifices, je vous le demande, s'il vous plaît. Respectez le sacrifice. C'est par rapport à ces sacrifices qu'aujourd'hui vous avez eu le travail. Vous devez savoir ça. On vient de très loin. Et une certaine... c'était au mois d'août 2008. On a eu un nouveau mandataire. Le professeur Emile Ngoy, qui est aujourd'hui élu doyen du département de l'économie à l'UNIKIN. Le professeur Emile Ngoy est arrivé au mois de mai 2008. Il a trouvé les chiffres d'affaires de l'OGFREM à 7 millions de dollars tout simplement. Avec autant d'arriérés dans tout le domaine. Salaire, fournisseurs, banques, partenaires sociaux, dans tout le domaine. Nous avions à cette époque-là notre mandataire qui gérait la ferry qui fait encore problème aujourd'hui. Et lorsque ça faisait problème à l'époque, on n'avait arrêté aucun mandataire. Mais aujourd'hui, on arrête, comme on avait arrêté le prof Emile, on arrête M. Patient Saïba. 2 minutes. Vous savez comment elle vendait ça? Elle divisait par 4. Chacun prend un petit morceau là. Et à crédit. On ne peut pas accepter que ces choses-là nous arrivent aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas accepter que ces choses-là nous arrivent aujourd'hui. Refusons ça. On s'est battu. On s'est sacrifié. On nous payait pas de gratification à cette époque-là. Nous avions sacrifié nos gratifications parce que c'était difficile de le payer.
À l'époque, je disais, on avait le mandataire Frabema. Est-ce que vous avez déjà vu un contrat entre un mandat et un mandataire où le mandat a 70% et les mandataires, plutôt 30% et les mandataires 70%? Bon, mon ango wapi. Si vous avez 70%, on est bandé pour bénéficier de la banane. C'est-à-dire, si vous avez un collègue, ça me fait mal. Je vais voir les expressions faciales de mes collègues. Nous sommes moi mon panier au sang. On a besoin de caméra. On a besoin qu'on puisse s'entendre avec mes collègues. Je vais laisser. Bonjour les journalistes. Il y a Bobo, il y a tout le monde qui travaille, vous avez posé la libération, il y a DG, il y a OGFRAM. Est-ce que vous pouvez expliquer partout dans le monde entier c'est quoi vraiment le but? Donc, vous en avez besoin d'informations, vous allez apprécier. Bon, on a causé la molaïte pour la sili kolobana ba média musu sembele. Na oga ekutu pe ko linga bo interviewer batu musu pe ba pesa bino biano. Au bon moment a été on a zali kolobezali à solo, c'est pas quelque chose que je crée de par ma tête. Bon voilà, problème ezali awa ezali nini, ezali problème monene. Obso to sili komona na OGFRAM awa. Ezali ete soki bomoni bana mboka ya OGFRAM babimi libanda bazali kolakisa soutien na bango indéfectible. Ezali kaka Kinshasa te hein. Boye bango malamu bokomona na bilili, ezali Kinshasa, ezali Lubumbashi, ezali Kasumbalesa, ezali Kolwezi, ezali Kalemi, ezali Bukavu, ezali Uvira, ezali Bunia, ezali Beni, ezali Goma. Bamboka wana nyonso OGFRAM ekangi elobi ekosala te. Pona nini OGFRAM balobi bakosala te? Ya liboso balobaki tokosala kaka memo pona kopesa éclaircissement na gouvernement lokola na conseil des ministres balobaki batelemisa mise en place oyo esilaki kosalama. Tolobaki tokoloba eloko te. Tosalaki memo bana mboka basinyaki memo pe lobi tomemelaki yango bakonzi ya mboka. Pona kolakisa bakonzi ya mboka biso tozali respectueux de texte. Toboyaki koloba eloko me tolakisaki bango oyo ezali volonté na biso. Mais au-delà de ça, babengi mokonzi ya OGFRAM akende ko répondre na invitation na parquet pour coup d'appel ya Gombe. Akei pe poza mona mboka koki koboya kokende te. Akei akomi kuna batuni mituna ebele akotaki kuna na 15h30 ti na kanisi 20h basaleka ka kutuna mituna. Mais to kamwe na suka balobi akobima te. Même si tozali respectueux de texte tolobi justice à ça là, mosala nae. Mais est à la justice au ndenge to komiawa. Oui, à une justice impartiale ou équitable et non à une justice à double vitesse. To pesi bango confiance. Pour te ebete mokonzi ya mboka pour l'instauration ya droit de l'homme, ainsi même ko restructurer justice. To zali na kondima ete justice wana et ko sala mosala nango na ndenge elongo bani. Mais na ndenge na biso bato ya OGFRAM to yebi ete na dossier wana eloko ezali te. Monsieur Patience Aïba Tambwe, ezali moto ya longoli OGFRAM o na poussière. Boza koyeba. Et si ko wone ko futa lisusu batute, so médicaux ezalaki te. Mais grâce na ye, nyonso zongi malamu, même na confinement. Na OGFRAM ba futi batu malamu, ata mukolo moko te problème ezalaki. Donc au regard de la justice, yango moni bato balobi babimi libanda balobi, boye bisabiso nini ezali kolekana. Tant que tokomona clarté, tokosala pété. Na etando mobimba ya République tokosala pété. Tozali koyoka mwana mboka moko na kombo ya Mirindi batumike azali agent wa bamitaki ye na Kindu aboyi kokende mais azali kokoma na ba réseaux sociaux ye moto akangisi DG Saïba Tambwe. Est-ce que bozali komona yango normal po batindi yo na mutation lokola yo ozali kolo ya mibeko ozali koloba na baimboka oyo alingi koyoka yo ke yo Mirindi batumike okangisi DG abengaki il y a 2 jours 3 jours alobi ngai DG atindaki ngai nakende ko empoisonner nakende ko bomaye. Tala bato bazali kokende komema ba information ya lokuta po ete na OGFRAM makambo eza malamu te. Ezali na mosusu kombo na ye monsieur Moko Mbota. Ye basila ko bengana ye wapo ayibaki mosolo awa na kati ya kesi ya leta. Ba bengana ye melelo azali koleka na ba radio aza koloba ete ye azali molobeli ya ba travailleur. Boni ozala molobeli ya ba travailleur yo moto yibaki mbongo na bango. Ba konzi ya mboka bafongola misu. Ce sont des manipulateurs de l'opinion. Soki ozali molobeli ya ba travailleur, ba komona yo liboso ya ba travailleur, ozali koloba.
mais akota kawate aya kawate boni bakoloba na komba ba travailleur na bakisi na monsieur Chiswaka bango nyonso linganga moko bazali kokosa bakonzi bazali kokosa opinion alors que bomoni awa ne expression ya Ojefrem bakamba Ojefrem elekana kana na Ojefrem boni bango bazali koloba na komba Ojefrem ata image moko te bazali kolakisa na komba Ojefrem ata PV moko te na komba Ojefrem wana ezali likambo esela kolekana mais likambo mosusu fona bakisa likambo balobi na conseil de gouvernement batelemisa mise en place ba annuler yango mokonzi mboka lobaki cheval de bataille na ezali le peuple d'abord il a kisi kotombola social et la population na komatisa bana mboka o bazali ba mataki ba grade po basali ba 20 ans ba 15 ans bazoka ba grade te soko zalaki na grade songolo obanayi ko sotango mususu $500 babakisi le grade misa totomine oyo ifalaki ozwa okomi kozwa mwa 900 social na ebongi te social ebongi nde loko mokonzi mboka azalaki kosenga kasi DG oyo azali kosala musala wana mais bato bazali kotambola nzinga ya mokonzi ya mboka bazali komemela ye ba information ezali ya solo te mokonzi ya mboka azali magicien te po ayeba nyonso ndenge ezali kolekana na Ojefrem mais ba oyo bazali na nzinga na ye nazali koloba bien pe toyebi bango bazali kosala nyonso mokonzi ya mboka amona Ojefrem na liso ya mabe alors que mokonzi ya mboka asepelaka na mosala ya dede patience ayi batambwe pe asepelaka na oyo Ojefrem ezali kosala yango lisusu bana mboka babimi libanda balobi mokonzi ya mboka oyo esalami na Ojefrem tosepelaki po soki tosepelaki na yango te ndenge okangi DG Saiba tolingaki tosala libanda te soki tobimi libanda ezali po tolingaka ye toyebi baza kosala mosala malamu donc o bazali koyebisa yo ke na Ojefrem bato basepeli te mpo na mise en place bazali kokosa yo mokonzi ya mboka awa esengo ezali po ete mise en place esimbi couche nyonso ya batravailleur mpe tozali na kati ya esengo mise en place wana tokosenga na mokonzi ya mboka atala malamu information bapesaki ye mpe mpo na biso tokosenga etikala po esalami na ndenge elongobani. Siko na nyonso si on comprend bien boza deux cas na kati Ojefrem parce que ba misu ba na Ojefrem quand ezali na kati na Ojefrem quand ezalaka te tozali biso nyonso koloba na mongongo moko ndambo bato bomoni za po tozali kosala ba rotation misusu bazali te po bazana ba rotation bakoya na semaine mususu na kati ya Ojefrem quand ezali te na uti kotangela yo ba kombo awa na kati na Ojefrem tozali na bato ba bengana bazalaki moto bazalaki libwa ba bengana bango pona moyibi oyo azali leader na bango nde moko mbota oyo azali koloba na ba media na kombo ya Ojefrem alors que akoki kozali na Ojefrem te bato wana nde bazali koya kokosa mais question ngo kiminga lisusu tu as dit quoi répète un peu par rapport à bakan ezali mingi te bango nde balingi kolakisa na malignité na bango lokola bakan ezali quand ezali te bato nyonso bazali na liloba moko ezali merci na chef de l'état pour te permettre Ojefrem mpe kende liboso merci na direction générale po mosala ezali kosala malamu bato wana nde bazali kokende kokosa bakonzi natangi moko mbota natangi mirindi batumike natangi mami biateranya ça c'est le socle tobakisi ba permanent ya lokuta bato wana bazali bato ya syndicat mais basila ko bengana bango awa monsieur Isidore Chiswaka to bengana ya wazalaka lisusu wate mosusu kutu nzambe asili ko benga ye kombo neza yaki chibwabwa azali ko yana koloba na kombe ya Ojefrem alors que to sala ko bengana yawa boni yo moto alibanda ko koloba na kombe ya Ojefrem alors que sala kawate oyebi makambo wana ndenge nini. Au fait, c'est un peu ça. Na Ojefrem, quand ils allaient, biso nyonso, tozali sima ya DG na biso, tozali sima ya direction générale, po ete mosala o ezali kosalema awa, ezali kosalema na ndenge constitution ya mboka elobi, pe po na bolamu ya bana nyonso ya Ojefrem. Il y a pas de camp, il y a des travailleurs véreux, o bazali kokende kosala makambo ya mabe po mosala ekufa awa. Si on comprend bien, beaucoup continuer, mais activité topé beaucoup. Kino tokomona clarté. Tozali libanda tolingi tomona clair nde tolobi tomona makambo na ndenge ezaleli soki te tokozala kaka libanda pe na kozala na biso libanda c'est le trésor public qui manque l'argent donc il y a un manque à gagner sérieux pour notre trésor public le fait ya biso kozala libanda donc bakonzi ya mboka batala likambo malamu bazo information ya malamu oyo ekopesa bango
nini kopesa bango nzela bazwa décision ya malamu bayoka kaka te baya pe na OGFM bayoka ba agent et après ça bameka kozwa décision ya suka ezali te ba o bazali kokende kokosa bango bato babengana mpona moyibi moto bamite aboya lingala saki aza likolo ya mibeko baya koloba na bino kuna ezali malamu te alors que awa bino moko bomoni bana nyonso babimi libanda mpo bakangi mokonzi na bango mpe basepeli na yango te. Merci. Si vous pouvez résumer tout ce qui s'est passé ici. Ah, Bandeko, je suis fatigué, non hein? En résumé, les travailleurs de l'OGFM sont mécontents. En fait, ils sont dehors pour manifester leur mécontentement et au même moment manifester plutôt leur soutien au DG Patient Saïba Tamboué, qui, à leur niveau, pense que le dossier qui est au niveau de cours et tribunaux, il est vide. Puisque même de la manière qu'il a été arrêté, ce n'est pas de cette façon-là que ça devrait se faire. Donc, s'il y a la réhabilitation de la justice, comme le chef de l'État, garant des institutions, se bat pour l'instauration de la démocratie et d'un État de droit, raison pour laquelle il a fait une nouvelle mise en place au niveau de la justice, c'est pour que cette justice fonctionne normalement. Il ne faudrait pas que cette justice soit à deux vitesses. Nous ne disons pas qu'elle est à deux vitesses. C'est pourquoi nous avons écrit ici en disant oui à une justice impartiale ou équitable et non à une justice à deux vitesses. Nous pensons que ce qui se passe au niveau de la justice va se faire selon les règles de l'art. Mais déjà le début n'a pas été bon. Mais nous faisons confiance à notre justice et nous disons que nous attendons une sortie victorieuse puisque le DG Saïba n'a pas détourné. Mais si nous sommes dehors, c'est pour manifester notre soutien au DG, puisque tous les travailleurs de l'OGFM que vous voyez ici, ils sont en harmonie parfaite avec leur DG. D'où vient cette harmonie? Actuellement, vous allez comprendre qu'il y a une mise en place, laquelle mise en place a occasionné des montées en grade, mais aussi des mutations. Mais parmi les travailleurs, il y en a qui sont véreux, comme M. Mirindi Batoumi Kenkouba, qui est en train d'écrire maintenant dans les réseaux sociaux que lui, il a fait arrêter le DG, alors que c'est un monsieur qui a été muté. Il utilise des subterfuges pour dire qu'il est malade, qu'il a été empoisonné, encore qu'ils disent que c'est le DG qui a envoyé ses collaborateurs auprès de son monsieur qui s'appelle monsieur Lucien, c'est qui est de l'hôpital général. Alors monsieur Lucien a dit que le DG nous a envoyé pour l'empoisonner. Ça, c'est juste une raison qu'il utilise pour ne pas aller en mutation. Maintenant, il dit qu'il a fait arrêter le DG. Le DG, s'il a été arrêté réellement ou s'il l'a arrêté, ça sera peut-être l'arrêter injustement. Mais laissons la justice suivre son cours. Mais ici, chez nous, tout est normal. Mais nous ne voulons pas que la politique ait une certaine mise sur la bonne marche de l'OGFM. Ça, nous disons non. Mais nous avons une impression comme s'il y a une main noire qui est derrière ce dossier, puisque si le gouvernement parle de la mise en place, mais la justice aussi, on interpelle le DG, il vient, il arrive, mais vous le bloquez, je pense que ce n'est pas quand même sérieux. Nous ne la savons pas puisque l'invitation, lorsqu'elle est arrivée, on a dit le motif de votre invitation sera connu à l'office de celui qui t'a invité, de celui qui l'a invité. Nous ne savons pas. Nous ne sommes pas en connaissance du motif puisque lorsqu'il s'est retrouvé devant l'inspecteur, il l'a dit, mais au fait l'inspecteur le lui a communiqué, mais nous ici on ne sait pas. Mais vous devrez savoir que lorsque le DG Saïba Tamboué est arrivé, il a trouvé ce bâtiment. Il n'a trouvé que le bâtiment en réalité, puisqu'on ne payait plus, il n'y avait plus de soins médicaux, il n'y avait rien. Mais grâce au DG Patient Saïba Tamboué, on a payé les arriérés de salaire, on a commencé à nous soigner et nous avons gagné beaucoup d'autres choses sur le plan même des missions de l'OGFM. Maintenant, dites-moi, même pendant la période de confinement, ce DG a continué de payer, alors que nous savons dans beaucoup d'entreprises ici, on ne payait plus. Maintenant, la raison de son arrestation, c'est ce qui nous fait tiquer. Celui qui travaille bien, on l'arrête pourquoi? Alors que son prédécesseur, lorsqu'il est parti, il a laissé une dette de 40 millions de dollars. C'est M. Kiko Mwambo Mukambo. Il circule librement. Mais pourquoi ce monsieur-là n'est pas arrêté? Puisqu'il a pillé l'argent de l'État. Mais celui qui est aimé, adulé même par le travailleur, il a même reçu un prix sur le plan international du magazine Forbes. Ça, c'est un magazine très prestigieux des États-Unis. Il a gagné un prix du meilleur projet intégrateur de l'Afrique subsaharienne. L'extérieur reconnaît les mérites du monsieur. Mais chez nous, c'est un monsieur qui doit être traqué à tout moment. Et nous nous demandons pourquoi il est traqué, puisque ça marche ici. Quand ça ne marchait pas, on n'a pas vu la justice se mouvoir à ce niveau. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que nous nous posons. Donc, au vu de ce qui se passe à l'OGFM,
nous pouvons dire qu'il n'y a pas de gestion ici. Et s'il y en a, qu'on nous le prouve. Et s'il faut arrêter quelqu'un, il y a la procédure à suivre. C'est un peu ça. Santa au pouvoir. Je le tombe. Santa au pouvoir. Santa au pouvoir. On s'affiche les Congo. Comment mon conduit? Comment mon conduit? wana tokobi na suka ya émission na biso na moni bolandi bino nyonso ndenge balobi ndenge bandeko basili pe ko déclarer pona déjà na bango ya Jeffrey pardon wana toko sukisa ko l'ex émission kaka bon te sans kopesa ba mbote na ba boss oyo ba kolo chaîne oyo ba sala biso to zala na rifin qui sombe na papi Kelly là je vois directement Richard Longa triple école difficile à déverrouiller depuis Paris Minon Mwanza Chai Lutete je vous salue en passant tout le monde ciao.